Tu vois, bon, mon ami, son nom va penja. Jack, et ça, sérieusement, ok. Suka maboko nao chaque jour. Aza lazolia. Aza posa kezongo. Aza posa udolala. Usuka yelongi nao bien. Usuka maboko nao. On nettoie maboko nao bien na savon. N'importe quel savon, tes savons. Oh, moi, que ça na détergent. Ça détergent. Savon détergent. Savon, oh, les gens, on a pâti à moi pour la biche. Ça t'a savon, bon, ma peu qu'on suka. So, on a occasion, on doit savoir. Y a mali de boité. En plus, mbanga na wana bomba ngobie bomba ko protéger papa ba poussière pe eza o mabeto ko lata o pe gawa na mingi eza bato baza maladi mais yo pe ko lata ngo pona ko protéger yo pona moni bato baza so azolo baza muta soye ko boka so ipa ma ko beta mabaku o lati yango a plus koko solato non oche to mesana ngo fe ko so kwa mtu mwa boete so za maladi ndeke ko sola en plus, dans le supermarché, il y a savon par-ci, par-là, il y a biloko, tout se protéger qui distance. Quand on peut faire 5 mètres, 1 mètre, il y a une distraction. 1 mètre, le soleil n'a pas bien. Quand il y a malaboéké, baboy, attachement des corps, il y a bolingo, tout c'est interdit. Donc, baboy, on est sorti à reporter. Bakangi baba, biso bataboati, baboy, biso batokintumba, bahotel, fait bakangaki. Batika batamabala pe babi ba flexibilité mais bon pema malade pe sauver batebele bon to fanda banana nous tu es ton temps préparer ni bisous bye. Lavez-vous les mains correctement. Bilandi, a dit le corona est là. Je me demandais corona. Donc c'est ça le corona. C'est le coronavirus. Je parle du coronavirus. Il est là. Et il est en train de tuer. Adana Mawata Sokomokete, Mawezalité. Nous, Neko, respectons les consignes. Lavons-nous les mains correctement. Et à part ça, distance. Amen. Vous allez bosser corona dehors comme on gagne. Vous allez bosser corona dehors ensemble. Respectons les consignes. Lavons-nous les mains correctement. Respectons la distance. Oui, bah, c'est un surtout respecter. Et puis, mbote boy. N'avons pas boy na zo piate. Boy ata boy na piate. Na comment on va mon piate. Coucou. Bonjour. Ça va? Tout cela ici. Circulez avec vos papiers mouchoirs. Vous allez mis au chalet. Aussi ici, au cas de la poubelle, du bout. Vous allez moi ni au moins aussi ici, la poubelle, du bout. Et puis aux ongles, au soukoli ma boko. Il faut se laver les mains. Elle dit en tout moment. Je dis bien en tout moment. Corona. Bonsoir. La ligne naïve, ça va nous na maladie coronavirus. Et la maladie moko pour panza biso pour la biso na mbuka. Na libité pour tinda biso kaka na madirita. Soka linga atténué au tibu. Ça va dans soka linga atténué au tibu. Allez, soka busani au tibu. Kosimba ilungité. Soka simbizol, osimi mnogo simbilu. Wana konela Félix et Kamatiyo. Allez, pour kamata yote. Lela nyonso fo sala nini? Kamata bitwidi, yo osuku na maboko. Même odagi na ndako, obimi dibanda, osuku na ndako, osuku li maboko. Allez, soki odi yo kamata ngote, ukena paite. Kamata pasi, vana na ndako. Suku la maboko lela nyonso. Wana konela Félix et Kamatote. Kamatote. Koluka no konela Félix et Kamatayo pasi odagi. Yeba nenga okimango. Soko kimi yango, odingo tenuwe na zo yebisho tibu. Maboko nezala na bakan, era na bakan. Sole paso sola na mutu, zala 1 mètre na mutu. Otadiye, otimesi, ada 1 mètre wa lusolidi. Soki apusha ni pene na yo zungisima. Kamata protection, tiaka na mnoko. Loko wana bazotia, oti bagana maboko, oti loko wana konela Félix Kamatote. Auluka nchila nini? Auluka pana yo. Auleka pana yo. Tuyuka ni?
tuyukani nalo biso lingo tenwe otibui Quand tu bouilles, voilà, à toi, petit, au Tanaka, au petit Mningamboti, qu'on a la félicité comme à tout, tu gagnes. Bandeko, l'air est grave, Corona existe. Il faut se protéger. Pour atténuer, il faut que bomba nous connaissons boyer. Et puis pour nous kosola, il faut que bomba toujours nous connaissons boyer. Il faut que tia bagan, pour éviter que zala moins 2 mètres na mutu, il faut que ça n'ait qu'à 1 mètre na mutu. Et puis que soukola maboko régulièrement, en tout cas protégeons-nous. Corona existe. Merci beaucoup. Communauté congolaise, nous ceci l'heure est grave. Vraiment l'heure est grave. Covid-19 oyo ezali ko boma ezo sakanate. Pona yango toloba ki boye. Outi ko tambola ozongi sokola maboko na yo na sabuni. Sokola maboko na yo bien. Okoti siti na kati boye maboko ozo sokola maboko parce que la saleté est bon mamaka na maboko. Okoti siti na manzaka obinisi osokoli maboko na yo bien opangosi. Après, ce que lingi ou éternuer, bandeko, il faut éternuer, boy na coude, éternuer na coude. Kozana moninga ezali mabete, kasi bosa à distance à 1 mètre ou 1 mètre 50, bosa à distance, bozo solo là. Ceux qui au moni moyen te mko sala bacha, au côté si bagan na yo na maboko, au lati masque na yo, ok, ko sala bacha na masque wana ezali bongo, ceux qui ozali na malade, pour bandeko, bazala. Contaminé otie masque na yo otie bagan na yo parce que tu as toujours na tendance ya kosimba bapekisi kosimba zolo bapekisi kosimba miso bandeko maladi oyo ezali vraiment grave to batela bana to batela bandeko na biso ba 3e âge toza na bango bandeko Covid-19 ezali koboma ezali kobikisa te pona yango bandeko tolanda mibeko oyo bapesi biso pour na mbote to pesa te to pesa na sumbote maboko te accolade pété ata to pesa ni mbote maboko awa na Kishasa to zo beta kaka boye ekoki kozape mabe mingi to pesa be mbote maboko tikino bokono wana ekotika biso pona yango to s'abonner massivement na Kuli Media TV kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami pona ko éviter Covid-19 et que le musika na biso na kombo na Yesu.
Shabana